mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tolamuki lelo mokolo mwa lundi 5 octobre 2020 mokolo honorable Mbaya Wamwadi a fêté anniversaire naye. Ce député provincial proche de la population, honorable Mbaya Wamwadi a fêté 43 ans d'âge naye lelo. Masolona député tozali ko souhaiter na honorable Mbaya Wamwadi joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, honorable Mbaya Wamwadi, joyeux anniversaire. Voilà, masolo wana tobandi nango pona ko souhaiter joyeux anniversaire na honorable Joseph Mbaya Wamwadi, oyo azali ko totaliser 43 ans d'âge naye. Voilà, eza malamu il faut kokolisa makanisi kokolisa mayele biso awa pona pasa 31 na oyo tokokisi eza facilité, c'est l'accumulation des expériences. Yango na kotala chaque fois na kotala makambu kaka ndenge na kotala wana. L'âge c'est aussi l'accumulation des expériences. Ya mabena ya malamu batu ba viva na mokili, ya ba déception, ya pasi, ya baliwa ya ndenge na ndenge okufela mtu na yo ya cher okufela boye eza ndenge wana. Toujours profiter na moment ngo to présenter les condoléances les plus attristées na honorable Francis Kalombo, solution qui a perdu sa mère. Et moi Namboka Francis Kalombo, mes condoléances les plus attristées. Courage au quotidien na ekiri ya ba orphelin wana biso tozaba généraux parce que tala kaka orphelin de père et de mère, donc tokoma ba généraux 4 étoiles parmi les orphelins wana to weli la kana ba petit nanga ya ba orphelinat. Chaque fois que mon doit perdre être cher naye, quel que soit qui mubange, quel que soit âge naye, okomona ngo bokomona kofiolo midaleli mais mes artistes bazaka ndenge à se filmer. Monde de la vie est compliqué parce que vous avez d'abord yo au perdre d'abord si on a tout na kaboye est-ce que ba wey balanda ka Facebook na comprendre raté ba wey est-ce que voilà parce que to koma kaka allez tu nous as été cher na Facebook, tu nous as été beau ceux qui ndengeni na Facebook ngana zo comprendre te ceux qui bawe batanga kuna. Mes condoléances les plus attristées na bandeko na biso ba perdre parmi bandeko ya groupe na biso apesa moninga sourire ba perdre Nathalie Kamanda wa Kamanda et oyo akufaki kuna na poto programme Ezaboye. Mercredi à 18h, je crois le lendemain, à 18h et jusqu'à 19h, exposition à Cornaillé. Jeudi 18h à 19h. Bon, je vois les communiqués un peu compliqués là. Tantôt on parle de mercredi 18h à 19h. On va exposer les corps pendant 2 jours, je ne sais pas. Nari des promenades, 13. 70 Anderlecht, enterrement na yeko salima vendredi le 9 octobre, cérémonie ko salima na 11h30 na rue des promenades, 13 10 70 Anderlecht nentolobi pa ko kundama na ngonga ya 13h na rue au bois 1 1083 Gachoren, je pense, je ne sais pas bien prononcer, des fois certains mots allemands, je ne sais pas. Alors, programme, yande konabiso Nathalie et Kamanda wa Kamanda yangoana pour na bandeko tout ya toute la famille, recevez nos condoléances les plus attristées. Ezan nzela ya batu nyonso na lobaka na batu que ezandengwana. Donc eloko suki saka mutu mayele ezaliwa. Okozala na yo ngambe, okozala na yo mukuse, okozala na yo munene, okozala na yo babenyi na Swahili mukonde. Donc mutu nzoto mike boye
okozala na yo pembe, okozala mwindu, suka suka, ekozala utanga te, eloko esukisaka bato makanisi, c'est la mort. Emela ba chef, emela ba roi, emela ba président, emela ba toa lokumu, ba grand musicien, tout ce que vous voulez. Yango tolobaka tango zana bomoi, yebaka que osala nini, parce que mukolo wana ekozala 2 mètres na yo. Tout ce qui va rester sur la terre des hommes, eza oya malamu osale la bato. Savoir marquer son passage sur la terre des hommes. Ekozala malamu. Yango bomoni, même temps to lansaki opération, pesa moninga sourire o toko salela. Toko tali sabatu ke oui. Nzamba sala ke yozwa. Kaka ye nzambe wana sans tenir compte parce que mutu asumuka kina libumunga na ebité. Bon, na yoka ka pasteur balobaka na biso, il faut que tout be la même asumu sala na libumwa mama na yo. Bon, na ebité. Je ne vais pas juger les écritures, ceux qui l'écriture ne mutu elobi, je ne vais pas aussi juger ba pasteur. Siko na mitunaka na libumu wana siko oyo. Nazalaki kosumuka, ndenge nini nazalaki koyeba nini? Même na inconscience na nini? Non mais attendez, même la Bible là dit quelque part que ma benyon soto sala na temps ya ignorance elimbi samaka. Parce que toyeba kité. Même ceux qui oye na bom moyiboy, na bom motoboy. Et loko comportement nyonso ba bengi comportement comportement dérangeant ou ba bengi ndengwana pour la société. Ceux qui mobeko esalemi et que l'amité o ezali ko benga ngo que comportement wana ezama bena etumbu nango boye eza infraction te. Bon, nous des fois nous confessons même o biso to éviter. Hein? Ou même o mususu na sala na éviter. Bon, attendez, nga na éviter. Eza quand même compliqué. Yango tokolo ba sur la terre des hommes, nzamba sala ke yozwa. Moninga mususu azwa te. Ce n'est pas parce que yoza plus juste que oyo azwa te. Nzambe kaka nde mutu asala biloko wana. Koseka mutu ta. Et je le dis toujours pour na bato. Ye depuis abala lolendo na ye eza tala ngande na balanga mama libala ya yo moko. Papa libala ya yo moko, compétition na nani. Oyo abala te tika koseka ye parce que mokili esalema ndenge wana. Des fois yo pe mutu obala wana pongi ezalaka te. Nalobaki na maître Nicolas na ntango namoni a publié makambo ya mariage na ye nalobi bienvenue dans le monde d'incompréhension. Parce que wana siko ozana ya yo vision moi parce que n'habité po balobaka 1 plus 1 égale 1 nde boyemi tuka ya mariage bakomaka. Mais la Bible dit ceci, mibale bakozala na mbetu moko balali moko atombwami akei mususu atikali. Siko 1 plus 1 et ko se détacher parce que boko koma basia moi na habité. Masolo na deputé tokolobela makambo Minembwe ndenge tolobaki arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Goma. Qu'est-ce qui s'est passé à ezalaki ndenge nini bokozwa mwa ambiance muke masolo na député procès ya Vital Kamerhe renvoyé sinedie oyo balobaka pa ba nani toyebi te mukolo nini akoya kosamba lisusu bavoka ya Jamal oyo bayaki awa ba français 4 balembi kozela bayebaka te ke awa ezaka système ya benda mulai balembi balobi ba renvoyer 4e renvoi bakamati nzela bango wana bazongi tala français mulai. Bon, et puis balobi non, on a demandé au chef de l'État ne batuni bango balobi bino na France est-ce que boko senga chef de l'État a interféré na justice pour faire libérer quelqu'un bloqué apesi réponse mususu bango wana bakamati nzela baki masolo na député phénomène bilanga cette fois-ci na lufu masolo tokobeta et puis tobeti masolo ya Minembwe ndenge na ebisaki bino que chaque édition beaucoup banda kozwa moi info moi image ya bisika tokendaki na Kasai po tokendaki kosala musala wana pamba te il faut to yebaka que mboka Congo ezaka Kinshasa te parce qu'on a tendance de réduire le Congo na Kinshasa bao bazana ba province wana pe bazaba ndeko bazana même droit que biso to aliao
vouloir réduire Congo na Kinshasa yango ezosala ke mutu nyonso a tendance ya kolongwa mboka aya kovanda na Kinshasa même soki akosala te. Lelo tozana na ville soki a plus de 12 000 habitants. Kinshasa salema pour combien d'habitants? To éviter. Yango bomoni to komi cause problème à tous les niveaux de la vie. Nalingi na banda na dossier ya Fumutoto. Fumutoto akangami. Ya liboso baye kokanga ye na auditorat. Tango alobi ke ngai naza mutu ya sensa ke baka na yo. Auditeur abangi tika Fumutoto. Ah. Tango atiki Fumutoto parce que bazoloba nini. Bon, c'est une information à prendre avec pincette. Je vais utiliser le conditionnel pour nanini parce que justice, acte de naissance, il y a crime et jugement. Onyo soto koloba. Bao bazo sambi sa yende ba yebi. Tango batiki ye parce que il semblerait que Fumutoto akenda ko kangela. Soki chef moko, mama moko wana na ndako, makofi moko akosakana te. Yo yeba kateke ngala mtu asensa. Zela okoyoka. Oyeba kateke ngai na Fumutoto tuna na Kinshasa basakana kana te. Parce que mama kamango yako wa. Kozala villageois oyo. Zakapasi ba monela kabiso. Situ batu bautaka Kisasa. Ba monela kabiso. Kaka na Kisasa wana ndoko kuta bandeko tozana mwana na biso bino wana bovandi na discours tribalo ethnique. Tozana mwana na biso azaka na Kinshasa asala ka musala boye na secteur boye. Ba dossier botinda ka chaque jour. Asenga ka mbongo chaque jour. Bureau pa kenda ko plaider cause na bino ezate. Akolia mbongo ya bandeko na ye qui souffre au village. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord na batu ba se penchaka. Ba biso ale, biso ba kwa Nsumba, o biso ba kwa Kaloji, o biso ba Yanzi, o biso ba Mpende, o biso ba Yaka, association de Anamongo de gaitambwe, wakambo. Pardon. Soki ba mutualité développaka. Bande konanga. Nous voulons des mutualités, certes. Mais il faut voir que mutualité bandi ko exister les lotes. Mutualité d'antichambre et politique. Et ça biloko ba créaka avant l'indépendance comme les Congolais n'avaient pas droit de faire la politique. Des basala biloko wana qui vont se transformer en parti politique. Tango politique ba autoriser yango. Yango bomoni ba parti. Ya ba mikoloane zalaka ba parti tribalo ethnique. Il y a Bakatangue quelque part, il y a Lubakati quelque part, il y a Bakongo, et ainsi de suite. Toujours la mutualité, il n'y a que, et à la locola, un truc qui a exploitation de l'homme par l'homme, et à la loco, il y a que Mambo Vandi, tozana ba ministre combien, tozana ba mandataire combien, tozana ba combien, ba député combien, tozana ba nini, qui travaillent, qui sont dans les affaires, to sangisa. Tout ça l'hôpital et pas nabiso batubako zoba soins médicaux na ba condition moko mabe. Ça c'est difficile. Wana ko lobananga wana musala l'état. Yo za député ndenge mutu moko azoloba la. Kende ko lobana parlement na l'hôpital. Question moko, comment fonctionne un parlement? Zéro. Yango moni ko tanga atabo etozana na kimukolo, il faut ko lukanana ko yekola. J'ai des problèmes na bandeko parce que okekola ki sa Congo profond. Moko alobi nanga te wana ozo critiquer chef de l'état ola kisi ba image na bomba la vie que les gens sont en train de mener en Bujimal et vous trouvez normal? Vous trouvez normal? Lobby ministre ya ITPR c'était prévu à Kitakuna que de lancer ba travaux ya ba comme katako asphalté. Est-ce que nous manquons mitou mayele ya que tout ça une politique qui peut soulager tant soit paix? Mayambula oyo ambule zoko ya likolote ya se ona tali sibino batu bako zwango ke bako bana ko sokolela bako bana ko sokola. Vous trouvez ça normal? 30 km de Mbujimai yango soki oye quel que soit hôtel au je dois féliciter moi Namboka Chikuya parce que sali hôtel na ye kitoko donc soki okoti kuna okondima teke ozana Mbujimai même na Kinshasa awa ba hôtel ya mukende ko sala compétition. Félicitations.
le respect bien ordonné commence par soi-même. Pona eloko wana ki kotonga kuna. À déplacer bandeko, ba maître cuisinier, restaurant à bien. Je dois les féliciter. Mais ceux qui ont continué à hôtel na Mbujimai, comme mekate kotia savon na mutu avant fongola robinet. Au collé là, parce que ceux qui déjà ont la savon na mis sur tout ça, c'est tout mobimba na yote. Oya koya ko sa lo secours wa lo sa nini. Comme mekate mai ezate yoka mbuji mai. Mai ezalaka te. Oyo zolo bela gouvernement te papa okotangisa ngai eloko moko te vanda na yo. Il faut chercher, il faut lukandenge nini yako cacher ignorance na yo. Cacher ignorance. Je suis chroniqueur politique depuis des années avant d'entrer en politique active. Et Dieu m'a fait grâce. Il y a ça là 5 ans, il y a kotanga politique théorique pour concilier les deux. Alors il faut moi malembe na ba moi réflexion. Tangu basali gouvernement, il y a ceux qui 66 membres na lobaka boui. Eza malamu pour na ko satisfaire la coalition. Mais eza problème pour na peuple oyo. Mutu ateleme la programme ya Sylvestre Ilunga. Oyo biso ba opposant obima. C'était la motion de M. Tambwe. Parce que j'ai senti dans son discours que c'était un discours démagogique. Et on a mis les gens, même qu'on votait Mobeko Boye Bakate, que nous votons les lois, nous proposons en interaction. Oh. Et là, on a Christian de Best. Au lieu que Luka Nanya Salinini. Il faut que Luka comprendre parce que la plupart ya biloko et ça les maka en interaction. Mbote na bandeko tu bakola nanga na riwara. Bao bakola nanga na mwena ditu na Sed Media. Radio Soleil na Lomami. Mbote bisika boali. Il faut tout éclairer le Koran. Tu sens que c'est un discours. D'abord, proposition de loi. Boyokaki. Il y a biso proposition de loi. Batindi bazozela que le gouvernement réagisse. C'est la même chose. Bango bakosala projet de loi batindeli biso. Donc biso na gouvernement tozo travailler par rapport aux lois tozo travailler boye. Oyo akomi atindeli oyo. Oyo apesi pe ba notation na ye ezongi boye. Nde boye zalaka. Faut apprendre quand même moi muke comment ça fonctionne. Moi muke. Et tangu to koloba to yelsaki batuke ngai Tambwe naloba na chef de l'état boui monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La plupart des décisions il faut le cas selon la constitution na conseil de ministres et na équipe gouvernementale et sengeli otinda batu capable de débattre et de convaincre les gens qui amènent les idées et les arguments. Ce qui en gote kosa le matin. Vous n'avez pas appris qu'un ministre y a cash dans le conseil de ministres, il est allé contredire le chef de l'État. Biso babenga biso baradiko, tondima yango, yango moni, to benda nzoto na kiradiko na biso. Na vanda ipananga. Un ministre y a cash qui va contredire le chef de l'État au conseil de ministres. Boyoka yangote. Est-ce que Koti Koyebi Sangai, parmi FCC Bazana stratégie na bango, je vous ai parlé à Lomami. Lomami Adolphe Lumano a quitté un avion et ça lui 3 jours et telema et zozelaye. Kuna tali makambu ya monseigneur à l'obimo, biso, il faut te profiter. Après si, $25,000. Bangombe, Babilamba oyo basango balataka. Donc ba dépense ya makasi. Ayeta la délégation. Ba Marcelin Tchishambo. Ba Dunia Kilanga. Ba Mbuyu Célestin. Ba Kambere. Ba Yewana. Tangu toye na manifestation. Ceux qui botali, bango ba vandi liboso. Biso ba tambo. Tozala kuna ceux qui na 4e arrangé. Nga problème na nga ezala kuna te.
Je n'ai pas besoin des honneurs. Je suis un simple petit villageois. Aïbaka Nicolas Tate, François Malonga Lobagate, quelqu'un qui réfléchit dans sa langue interprète en français. Ngaïnde Iwan. Mais c'est tam. Classe Nazotanga ya Kimukolo, uniforme chaque jour aux ongi au sokoli uniforme. Allez, au vendu wano bandiko sala bémission. Au vendu wano. Mais quand la délégation du chef de l'État, qui représente de la présidence, bazo représenter le chef de l'État, baya wana ba telema pendant 1 heure na moi ya hotelem. La BTO azala qui chef de délégation et na ba conseiller mususu ba telemi et puis bazo ya lokola bana bitike. Nanzela wana oui, ils se sont enquéris quand même de la situation de l'état de la route. Otozolo banabino ke programme à 100 jours et logo mon côté na lomami. Mais il ne fallait pas qu'ils apparaissent comme des orphelins. C'est le pouvoir, c'est la présidence. Et l'action politique et ça les makandengwan. On doit planifier. Et l'FCC a s'arrangé ce qui ont aligné basalaki. C'est compliqué. Ce qui va le bindengwan naza chaluna lina kende kosala na présidence. Je suis député papa. Hein? Nous avons quand même député national. Et je ne laisserai jamais ma bêtise et ça les la présidence parce qu'il n'y a pas si à on ne doit pas travailler pour échouer parce qu'on n'aura plus de discours. Et moi, kolobanangai ezako sokola maboko na lobaka boui comme les paroles ne s'envolent plus. Le chef de l'État Zana Goma a décidé qu'on kende na Goma parce que Batoupé balobaki trop. Oh Akimi Goma, Saliso Kindengenin, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azana Goma. Depuis lobby Eberan, son directeur de cabinet à Kitaki, équipe d'avance Zakuna. Nabosani ko présenter les condoléances les plus attristées. La famille à François Koulakula, un jeune frère. Les Kinabiso, un combattant. Azalaki wana à tout moment, bien que malade, chaque jour, Azalaki ko défendre pouvoir au Yafati. Parce que François, ça fait ce qui 9 mois qu'il a été empoisonné, selon Ndenge Tokoyoka. Mais il le faisait quel que soit son état de santé. Tibo Yakoufi. Akoufi fiancé na ya Zwaki, tangu kaka François Akoufi, a piqué pe crise Ndenge Tokolo Baboyazana à l'hôpital. Mais qu'est-ce que François a laissé? Bake ko empoisonné, ce qui est zandengwana, bake ko empoisonné mwana mobali wana ponani. Donc pouvoir ango tozaji ko luka yango pour que basili saka batuna ba poison, les incompétents bazandengwana. Ba wele la ka koboma. Kaka ndengwana. Et place azali ero azalez hein. Azalez François Koufi. Après avoir koleka ba étape tout ya liwa na kacha ba masasi na nyonso. Je vis ba photo bazana Monique ainsi de suite. Donc ozomona que na habité et je n'ai pas droit de mettre un avis parce que yo vandi na Facebook ko salaka yo zakuna obata masoki wapi. On doit apprendre à respecter les gens. Et François est parti. Et belé ya balé ki nanga tout et belé ya ba o bazana présidence. Balialia biloko wana. Donc poison comment qu'il lokola neni. O alinga loko. Même bana mike wana. François linga tia zo place anani. Eza lokola ba Roger. Bazakun. Ba Omar, ba mwana wana kozwa place ya nani. Ezaka qui combattant wana kemo et y quand même va se retrouver tant soipé. Et ça pouvait être notre fierté au côté là ba combattant va changer muto akolata bien ainsi de suite. C'est la victoire. Même M. Laurent Désiré Kabila, après avoir koya na conglomérat des aventuriers, il avait quand même récompensé ba compagnon d'élite. Bazaki gâté. Bazaki gâté. Mais biso aw. Et le bonine tozana. Ceux qui ont lobby, aux jaloux. Ceux qui ont lobby, azoluka musala na présidence. Papa, je vais remplacer tout le monde. Attends musala. Ceux qui n'ont pas le ils ont na bunda pepo na yangote.
nabunda pe pona yango j'ai droit. Mais soki okei na présidence omonaka tokomi wapi accrédité kuna. Même la fondation a distingué première dame. Notre fondation, parce que tu travailles pour nous. Bake ba signé ba contrat na ba média awa. Ya ko futa mongo par mois. Oyo ki tokomi wapi kuna? Nazate, tozate. Tokomi wapi azate. Baluki ba média na bango. Ils ont créé. Bande ko ba créer ba média na bango. Je ne sais pas. Ceux qui première dame ango aza au courant. Ceux qui chef de l'État aza au courant ngana habité. Mais ba collaborateur ya sika bazwa. Bango anate la fondation ya première dame ba signa contrat na ba média ba futaka bango mbongo ba $1000 ba $1500 par mois. Tokomi wapi wana ba ko pesa yemongo te parce que eko bonga. Na présidence de la République bazana ba chaîne accréditée. Oh ba futaka bango chaque fin du mois. Tokomi wapi azana droit te. Tozaka ndenge tozabo ibantelantela. Mais surtout à combattant, on ne peut pas se décourager. Masolona de Pité Mbote na Claire Tokomi wapi. Oezana Goma. Merci beaucoup pour l'accueil vous réserver na chef de l'État. Na organisation na bino. Merci na bande Koutou. Il y a Nord Kivu pour l'accueil réservé au chef de l'État. Oui. Bah moi makamba mike ko zangate parce que et sengati kaka un groupe va réclamer Vital Kamerhe parce que ça moi na bango c'est normal dans une démocratie. Bino bolingi ngana ebite bolingi sikoyo ke batu nyonso baba na ko réfléchir ka lokola bino ezala kata. D'habitude il descendait à deux. Vital Kamerhe compagnon ya Fachi Béton. Mais tangu bakangiye il faut que la famille n'aille pas réclamer que nous avons besoin de Moutunabiso. Mais, on est l'obité que le chef de l'État a s'est mixé, qu'on interférer dans le fonctionnement de la justice. Hein? Mais ce que ça les macapé, c'est que Bazo réclamait Kamerhe. Kamerhe pouvait se sentir là où il est, abandonné, même dans la famille. On a voyagé plusieurs fois à Vital Kamerhe, à l'est du pays. Terrain Fiawana Tokita, c'est là que j'ai découvert collègue Nanga Furuguta, Hubert. Parce que Bissonio, c'est qui est journaliste. Et puis les lotos sont députés, Nganaza député journaliste. Et je me sens à l'aise. Député, d'ailleurs, Nalingana qui est moins candidat à UNP, c'est tant qu'on a lobby qui est Nazoya, va bloquer na invitation. Donc quand on a lobby naza candidat toi on a bloqué l'invitation. Ok ita bazana mwana lelo makambo bandi masole bandi nazo mona ba photo ya ba master na ngai ba collègue na ngai ba Tiani ba Izuba ba Umande ba Innocent Olenga ba nani namoni kulutu na ngai Jean-Marie Kasamba nzoka nde après avoir kosa l'émission na ya ba forme na wera son namoni ba Élisée Odia ba Kitita Rachel, c'est quand même bien cette famille là. Mais zalaka malamu tangu to zalaka na bomoko ekozala malamu masolona de pite na lingi nazwa makambu oyo etali minembwe na kozwa quelques éléments. Bien sûr que je vais commencer par maître Luc Fikiri Mourefu qui a émis son avis par rapport ya makambu wana ezali kosalema. Mais avant nazwa nalobela nanu phénomène bilan makambu ebimaki na Kasumbalesi etamboli idepese désordre idepese bakosala tala pouvoir yango balobaki tokunyata bino lukolaka yasa eloba mitro makambu ya bilanga. C'est comme si quand l'UDPS est arrivé au pouvoir tout de suite ba créer fraude wana ba benyango bilanga alors que ça a toujours existé. Na pesa bino exemple bokende na ba frontière tout bokuta kaka
sortie officielle yango ezana bato badusolaka bakendaka boye tokenda ata na Goma oyokaka grande barrière na petite barrière te petite barrière wana en réalité ezani parce que wana kutu bandako ya Rwanda na Congo ekangama olongwe kuna na lobi soki oke na Lukangaba okuta nzela ya custom oyo ba officiel bazokota bato donc makambu ya oyo loi zo reconnaître mais kawama ezani eza nzela ya fraude yango bozobenga bilanga eye kobima elati de pes bake kuna même vient anga Gilbert ale balingi bazwa makambu wana ya bilanga il faut bazwa omoni makambu ya kisenso omoni makambu ya kingabwa ezaka ndengwana mais jamais toyoka agitation ya modèle wana vis-à-vis envers ministre ya défense pour la sécurité na biso. On va par contre chercher à ce que allez bakende kotongela ba militaire na campement ba building. Nous attendons le rapport. Toujours le rapport. Na maboko mibale. O wana ndo komona bango baza motivé. FCC bazandengwa. Baza motivé penza ba s'organiser na loba na bino tozana réunion. Allez, mutu moko azoloba. Aushikie mkubwa yeye ule konafia kupita kule twende tukamsauver. Même na ndenga mabi. Où est la place de la population de ce peuple-là que nous engageons? Compliqué. Lelo na lufu ngate mtu nazoloba DGDA. Bake kuna balobi fraude leki na lufu bako katsaka mai wana wakati si bakoti. Donc biloko ezokota ndengwa. Même na kasumbalesa tangu bakangi bilanga. Phénomène bilanga. Ekangami. Sucre zole kana voie normalité. Mafuta zole kana voie normalité. Ozune et comme mutu soki ayena conteneur a fongoli kuna akotisi malembe wazo contrôlaka akomi na ngambu boy a reconstituer conteneur na yaki. Et vous avez vu batu bazo ya mitu ka bazo changer ka plaque d'immatriculation. Ya ba changer. C'est nous Congolais qui perdons. Et bao bazana kati ya complot wan miete nde ba pesa ka ba. Lufu yango wan accusant encore lui de peste na défenseur a eu de peste hein? Ba Augustin Kabou yana ba Jean-Marc Kaboun baza mieux placé. Mais ce que nous ne voulons pas c'est que mutu amone la moninga pona lokuta eza malamte tolobela makambo minembwe après tozonga tobeta masolo. Je vous ai dit que na kolobela Kasai na ko de pièces en malembe. Na kolobela ngo malembe. Na kuchango na recto comme na verso. Batu bazo nyokwama batu bazo mona passe. Yo soki ozodondo eza malamu. Mais avant ya kodondo, avant ya kotia makambo, bandeko nanga boyebi que la vedette est revenue. A-t-elle bien? Pasteur Moïse Mbi, au choc que kozwa offrande na yo, yaka toka bolate, zelala, toka nan lisolo. Hello. C'est moi l'honorable Christelle Bukumba Ngoyi Kassanji. Je fais un appel au pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye, tu es une bénédiction pour le Congo et pour tout le monde entier. En ce moment, Dieu me dit que je dois t'offrir une offrande pour le bon travail que tu l'as fait. Tu m'as beaucoup béni dans tes chansons, je t'ai beaucoup écouté durant toute mon enfance. Je t'appréciais beaucoup parce que tu es quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, comme moi qui est née chrétienne et tout. J'avais demandé à Dieu qu'il t'envoie à Vancouver, Canada, là où je vivais avec ma maman et mes frères et sœurs. Tu étais venu et on s'était vu à ton concert et c'était tout. Alors, je suis députée maintenant et la parole de Dieu me dit d'apprécier les bonnes œuvres de Dieu que quelqu'un fait
quand il est encore, quand il est vivant. Je n'attendrai pas que tu meurs pour que je vienne te jeter des fleurs, pour te dire que tu m'as béni, 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 vraiment béni et consolé dans tes chansons et tes prières. S'il te plaît, ça n'a rien à voir avec l'amour ou des connaissances, d'amitié et tout. Non, non, c'est juste que j'apprécie tes chansons et j'aimerais te donner mon offrande pour ce mois. Que Dieu te bénisse. Je suis à ma campagne Allée Verte numéro 55, résidence Alphonse Mouroué Kassangi. Please. J'ai déjà demandé à mes policiers de te faire entrer si un jour tu venais pour prendre ton offrande. Merci beaucoup. Voilà. Honorable député provincial. Hein? Nasina instruire police nangai. Eh. Bino bien. Hein? Député provincial azana police naye. Eza bien. Mais tala sikoyo ba place sango. Ngana solo baboui. Est-ce que Moïse Mbi akokamataka kanzela toyo kananu ke Moïse Mbi akigo. Pasteur Nengo kozwa frappa. Non. Même si on veut assister un homme de Dieu. C'est pas comme ça quand même. Batu bazana posa offrande bazana mbujima yo ba ko souffrir. Tala ndenge ba vandi na ba comptoir. Batu bazana posa ya offrande zaba oyo oye na aéroport et tout luku ya bato okuta ba ko senga mbongo. Batu bazana posa ya offrande ezaba oyo forage ya mai ko salela batu forage place wana bazozo mai na mabele modèle wana. Forage eza combien? Ceux qui $2,500, ceux qui 3,000, ceux qui 4,000, encore 5,000. Valeur ya sac na yo, ya 5,000. Eza na forage mobimba, batu ba mela mai. Yango na lobia, la politique n'est pas une poubelle. Je soutiens la proposition de loi. Yakulu Tunanga Christophe Lutundul. To revoir certaines choses. Oya, omitie wana le, suppléant na yo mwasi na yo. Omitie wana suppléant na yo. Nani mobile na yo omitie wana suppléant na yo mwana na yo. On nous amène tout dans cet hémicycle là na l'assemblée provinciale bazo memela biso ozo sentir que l'eau comme côté tout débattre loi Lutundu la proposition de loi tout revoir parce que sur la liste tout ça qui a un problème il y a 6 makambo wana tozalaki nango ezaki ya que il faut tosala sur la liste tozwa biso na lukunga tozalaki 14 ndenge tozalaki 14 wana na oyo batielaki 5000 voix na oyo batielaki 2000 na oyo batielaki 100 voix ainsi de suite nyonso tosangisi. Pourquoi on ne peut pas avoir une proposition, une loi oyo ezoloba qu'en cas d'empêchement il y a député élu, celui qui vient en deuxième position sur la liste a occupé fonction. Parce que celui-là a mouillé le maillot. Des fois, les suppléants n'ont même pas fait quoi que ce soit. Alors, le gars, comment on peut s'en donc, tata, awa, l'Assemblée provinciale, maman, na Sénat, oyo, na non, mais attendez, Mokango Yabino. Et quel est son apport à part Koliambong? Voilà. Conséquence de la vidéo. Atabino Moko. Pardon. On doit revoir cette loi-là. C'est là qu'on pouvait dire. La politique, il ne faut pas aller à la poubelle. Ça me fait mal parce que tant que Zomona, Moutoualeki a raison, vu la réalité. Qu'était, au comment moi na mouké, même ne to zalaki ko sala, moi no zalaki ko yiba mingi. Soit te ko kosa, bazo benga yi moi no yo azama kasi na politique. Et bimandengwa. Mais ngana yo kaka mabe na yo kaka soni. Parce que je suis de cette formation-là. Mon professeur Alphonse Makengo, qui me suit à Paris, à Kolananga. Mon prof Devos Kitoko, à Kolananga. Archange Nabango Jacob Nye Basuga, à Kolananga.
Maker Munzele, mon prof. Ba prof nanga tout wana na kotanga bango nyonso te parce que baza ebele. Nous ont appris c'est quoi la politique. Ce qui est dans le domaine oyo batukaka bazalaka honnête nde bakokota c'est la politique parce que ils gèrent. Yango moni zalaka toute nomination sérieuse ezaka précédée par l'enquête de loyauté. Non, bakozwa mutu ndenge wana mutu akwiti batie wana mutu ya boy batie wana aventurier batie akomi kuna milangwa na milangwa. Tangu même bazo sala même conseil de ministre wana ya zonimba kaka. C'est compliqué. Tout ça ndeni. Tout ça makambo na biso minemba. Na lingi to banda na video ya Maître Luc Fikiri. Na oyetali minemo. Bonjour to bonsoir chers Congolais, ezalinde kona bino Maître Luc Fikiri Murefu na ye lisusu koloba na bino concernant makambo oyo tozomona na territoire ya Minembwe. Makambo oyo toyoki kosala Minembwe ezala territoire donc commune ezala dehors ya Fizi. Yango na ekolobela parce que ezopesa batu kanda, ezopesa batu ebele kanda. Ezopesa bisope kanda et puis la population se demande, toute la population était surprise. Pas au comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et là qu'on a lingi un d'abord avant na lobela makambo minembe bane konanga na lingi ko remercier ndeko nanga Eliazer Tambwe pona mosala oyo zo sala masolona député ezo ko enire biso makasi. Deuxièmement na lingi ko lobanini na lingi profiter de cette occasion ya ko loba merci pona pesa moninga sourire continuer na ngo ezali musala nzambe na lingi pe ko loba merci na bandeko ba mama na zoki au moins 3 appels ya bandeko na biso ba bengi ba lingi ko aider makambo ya choléra ezo continuer bandeko na ngai ezo buma batu eloko salinga mabe ezali ke jusque là d'après ce que bamasere ba ebisinga bamasere oyo babimi bamboka na bango ba poto kuna pona ko aider biso na côté ya santé. Imaginez bamasere catholique babimi kuna ba ko aider biso. Gouvernement etindi délégation au niveau national. D'après ce que bamasere c'est masere Elisa ebisanginga na bande kona biso ya sepake batindi bato délégation wana ye komona bango pas même un franc. Ata 20 000 francs congolais à pamba. Bandeko, totika motema mabe. Soki ozali mokonzi. Tambola ata na ba moi francs, ok, place ya boye, tika ta moi quelque chose. Ce n'est pas que ozwa mbongo à gouvernement comme ça, opesa nini. Mbongo na yo moko tanke mokonzi. Mbongo na yo moko, ok, opesa moi quelque délégation à gouvernement avec ba français, belé, ba veste, makasi. Et puis vous venez avec rien. Bato bandeko na biso bazo kufa. Ata eloko moko te. Et salinga mabe ezaka très difficile ngana fâché mais makambo wana salinga mabe parce que ngana promettra ki basere wana take dès que gouvernement ko tinda et ko tinda bato ba ko aider bino mais ngai de ma part na continue ko aider bango na sali 3000 na sali susu 1000 et $1000 nazo tinda mususu nazo préparer peut-être semaine prochaine ou vers mardi ou mercredi na tinda lisusu mais gouvernement tindi délégation mobimba sans même un franc. Ezali soni, ezali mawa, ezali mabe. Na lingi nano na lobela sujet ya Minembwe. Bande konangai. Sujet o ya Minembwe ezo kotisa epi okotisa biso na kati ya mobulu na tant qu'un avocat des droits de l'homme je perds est-ce que tokozwa génocide ya ko ya kokotela biso te. Parce que ezali tendance déjà population na ba seigneur groupe armé o ngana sur la kana bango vraiment bazali pas même d'accord na makambo oyo nazali na décret présidentiel a bande konanga donc makambo nazolo bango na mutute ezali makambo oyo ezali na document oyo nazali na copie nango décret oyo ezali décret présidentiel signé par l'ancien président Joseph Kabila Kabange oyo ezali décret du 13 juin 2013 numéro à décret ezali 13/029 ezali elobi conféra les statuts de villes et de communes à certaines agglomérations de Sud Kivu. Donc na kati ya statut oyo elobi na kati ya statut il y a plus de 20 communes oyo
balobaki ekozala commune. Na kati ya ba commune wana baye koloba pe Minembwe. Mais moi personnellement je me demande est-ce que statut oyo ezalaki kaka pona Minembwe? Parce que makambo tomoni makambo ya ndenge bakei ko installer commune ya Minembwe ezalaki kaka Minembwe yango moko. OK, or que na kati ya décret oyo ezali na plus de 20 communes. Il y a aussi des villes comme Uvira. Jusque là nako yebisa bino bande konangai tango Kabila signaki décret oyo alobi Luvungi na Sud Kivu tozokoloba awana territoire d'Uvira alobi Luvungi, Sange, Kiliba, Mulongwe, Kalundu, Kavimvira ainsi de suite alobi ba commune nazala ba commune nyonso wana oyo Joseph Kabila alobaki ezali déjà ba ekozala ba commune donc ekozala ba gourmets na ba biloko nyonso wana. Mais jusqu'à présent depuis 2013 tilelo ba biloko wana fonctionne kate. Mais oyo ezali kope et bandaki depuis. Bonjour to bonsoir chers Congolais, ezali ndeko na bino maître Elik Fikiri Murefu na ye lisusu koloba na bino concernant makambo oyo tozomona na territoire ya Minembwe. Makambo oyo toyoki kosala Minembwe ezala territoire donc commune ezala dehors ya Fizi. Yango na ekolobela parce que ezo pesa batu kanda, ezo pesa batu ebele kanda, ezo pesa biso pe kanda, et puis la population se demande, toute la population était surprise. Parce qu'on comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et là qu'on a lingi un d'abord avant na lobela makambo Minembwe bane konanga na lingi ko remercier ndeko nanga Eliazer Tambwe. Pona mosala oyo zo sala masolona député ezo koenire biso makasi ezali memema na ba commune rurale et puis ba commune urbaine oyo pe ezalaki na kati ya décret oyo mais tilelo installation ezalité mais ba keikaka na côté ya Banyarwanda bazali ba mwa Banyarwanda muke boye bake na kati ya mulenge wana ezali na ba Fulero ba Vira ba Bembe ba Nyindu bangonde ba dominer côté wana il y a aussi des Banyarwanda maintenant baye ko sala batie bakonzi na bango ya commune wana tout Banyarwanda ezo sala ba Congolais ba autochtone ba kolo mabele ezo sala bango mawa pasi parce que bazo comprendre te yango même ba groupe armé bazo ko déposer ba armée te depuis longtemps parce que ba banga ke bato ba koya ko boto la biso mabele ba banga ke Banyarwanda ba koya ko boto la bango mabele na bango yango sala ka ke bazo bunda eloko na lingi koloba oyo awa s'il vous plaît ezali tant qu'avocat international et à droit de l'homme, moto oyo, je prends toujours pour la paix. Nalingi et puis nazo proposer président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Yemoko, s'il vous plaît président de la République, sala effort. Hollande la Makamboyo. Il faut, on peut pas faire deux poids deux mesures. Il faut immédiatement ba commune mususu oyo ezali installer te ezali installer immédiatement. Pour na koti ya calme na kati ya mitema ya batu. Wana ezali très important. Sinon, ezali génocide parce que na kati ya physique et métaphysique, elobi clairement que dans toute action, il y a des réactions. Oyo tosali nini ekoya après. Parce que kokende ko installer kaka ba gourmets na ba biloko boye commune bokeina ba délégation ya Nations Unies ba ambassadeur ba ministre et pesi bato kande akosakana te yango nazo benga président de la République yako sala effort ye moko alande la dossier ye immédiatement ba installer ba commune mususu sinon ezali génocide tozo préparer génocide ya makasi. Deuxième chose parce que ba groupe armé bazalaki déjà prêt à déposer ba manduki na bango na yebisaka bango tous les jours botika ko bunda ezali mboka na biso ezali mboka na bino botika ko bunda totonga mboka na biso sikoyo il faut immédiatement soki tolingi soki ya solo tolinga ka territoire oyo tolinga ka mboka na biso tolingi territoire oyo ezala neti Israël na Palestine na kati ya RDC il faut to sala président de la République yemoko asala effort ya kotia ko installer ba commune mususu en même temps dialogue intercommunautaire oyo kozala ba politicien te ya ba miyibité dialogue oyo kozala dialogue moko sincère et ko sala ke kimia ezonga. En tout cas merci makambo koloba ezali ebele merci to ko solo après voilà
Alors, si tel est le cas, ordonnance Sango, il y a le 13 juin 2013. Et pesa qui camine mwete. Comme ça, baba qui s'appelle Bachaba Moussous. Mais minembo pe Bandeko. Il ne faut pas que les Rwandais aient une faiblesse pour nous agiter pour rien. Tant que vous avez namoni batu misusu eloko zo déranger bangweza nani vidéo ya pasteur wana azoteya akomona minembwe bino boyeba kateke bozaka na paradis mututu bisika azali azaka na posa akomona RDC na lobi boyeba kateke bozaka na paradis oyo mutu nyonso anviaka koya à part kaka manque d'organisation ya bino moko ya ko rendre un vrai paradis la RDC parce que nous en avons la capacité. Boyoka même bato bakomi kozwa verset ya Bible te bazozwa ke mboka wana bazolo bakeza entre ba mai ainsi de suite c'est la RDC boyoka yango te ndenge nini boyebi valeur te yango bomona quand même na libala ozana mwasi na yo kitoko ozo découvrir ba compétence na ba qualité na yete et tu le laisses comme ça wayambara ok awa alors que ozana trésor moko pembeni depuis obandaka au début wana tellement que bozaka ba flatteur bino ba mibali mususu mon trésor mon qui trésor wana sila avanda wa olio sungaye amata wan cadrer o découvrir yo wana ko tambola tam okozwa nini zéro et c'est la même chose on est là tozana biso wana place to aliawa ezande mutu azoyeba valeur ya mboka na été. Quand je dis même à mes frères que bandeko nanga à un certain âge poto esimbaka te. Ça m'engage moi monsieur Tambo, villageois de mon état. À un certain âge poto ezakelengite. Kolataka bilamba 50 na nzoto chaque jour esimbaka te. Vie à Banyongo à un certain âge et simbakate parce que ça va te pousser il y a qu'au travailler même ceux qui ont ma capacité parce que tu as les dettes à payer mais anamboka na yo ok nous sommes à ta ferme na yo wapi vandi na yo je connais beaucoup de mes frères et on pomona ki mutu azoloba tokoya wana misale za tête hein à un certain âge on crée soi-même l'emploi on n'a plus besoin de chercher l'emploi. Na âge mususu yo moko il faut comme un patron créer misala ou engager batou okotambola na phare de tiwapi et pour créer l'emploi ça coûte quoi oyo salisio quelques hectares ya bilanga awa ou engager batou bozo travailler na bango ça coûte quoi donc musala pona yo ezaka ko kende na bureau même na poto ngo misala nyonso sale magara bureau yo mona kana poto te batou misusu musala na bango kokataka bangulu ezalaka nango eza musala wana eza musala nini eza musala ya ferme yo koya kosala ferme awa uangaje bandeko na yo aussi ou accumuler expérience soit na domaine ya bangombe soit ya bangulu soit na bilanga domaine nyonso oye o créer musala est-ce que tu as besoin ya allez autant d'années après na poto oya awa koluka musala non oza na intérêt à koya ko créer musala. C'est là que moi je me bats pour na ba congolais. Quand un congolais vient créer une activité, en tout cas on doit l'encourager pour qu'il y ait une liboso. Et non ko tia ba kale pour na mtu azwa mikanda et comme il passe ba taxe et l'équil on doit favoriser si ça ne dépendait que de moi monsieur Tambo. Congolais à diaspora aye activité na ye, il faut avoir exonération na degré moko boy. Bapa ya bosale na bango ba faveur ba passe ka bandeko na bino